Basakana kana l'état te tozali awa na commune ya Gombe, plus précisément na place des évolués bisika wapi kermesse moko esensalaki awa soki pe na kombo ya nani toyebi te. Message ekomaki na mato ya autorité urbaine ya ville province ya Kinshasa oyo bapesaki ordre po bapanza kermesse oyo. Mitindo ekomaki na mato ya les fils de l'Alliance, les majors Rémi Kanza Malalaise, le policier du peuple, commandant ya opération Kinshasa Bopeto oyo atindaki belema na sur place pour l'exécution. Kasi tangu bakomaki wana résistance ya kosakana te salamaki botala neti kaka bozalaki. Atwana Gombe baito buka kermesse oyo baito buka soda baito buka kermesse baito buka Okomona abeto sabonti yango ozomona mabanga yango abanga ezo bamama yango ozomona tala yango mabanga yeyo abanga Une fois sur terrain, en personne, les fils de l'Alliance, les majors Rémi Kanza Malalaise, les policiers du peuple, Alobi Nono, Ezalra Boyete, Apesaki Mitindo ba rétablir ordre public, pe ba restaurer autorité y a l'État. Ouais, Moussa Sama toujours, toujours Boukango. Ouais, toi ça va. Ok. Bien joué. Ok. Voilà, il faut y. Voilà. Voilà. Ah oui, Dour Alex, cède l'ex, la force reste à la loi. Major Rémi Kanza Malalaise, Moussala Kitoko, avec un pacte paix idéologie, Kinshasa, Ezana besoin, ya batuloko la yo papa, Wumela. Yeke yo, oui. Onga Yonani. Yango ekwe tombe na biso. Mwangani. Yango ekoi.